Sali na balandi nyonso ya Adassa Temo TV. Merci na babone na nga nyonso. Merci na babakuku nyonso o balandaka nga. Lelo na ye na sujet moko oyo ezopesa biso tellement kanda tolingi lisusu polémique na kombo ya sila te. Boluka nanu sujet mosusu bo banda na okolobela botika na osila za la calme. Kovo dor yo oza lokola pede yo mwa mobali ya koloba na makambo ba basi te yo oza mwa mobali to oza pede to oza mwasi yo. Eza en sens c'était yo banda koya oloba kesi la vandisa biso ba journaliste na bo banche po akabela biso ba $100 po to ya ko finga Belleville toza na batu misusu ko finga te to bando finga ka Belleville siko to ye ko comprendre que eza bino nde Belleville atinda ka bino po boya ka bo inciter batu bo finga ka batu. Na rappeler bino eloko eza plus important pour mona ke pourquoi Belleville kaka nde mutabima na makambo, pourquoi Belleville kaka nde mutaza hypocrite, pourquoi Belleville kaka nde mutaza mabe atindaka ba journaliste ba finga batu tangu ba mura ba malika ba ya ba audio ya Belleville bima ke eza sila mutatinda ba bakuki ba ya ofinga bino. Eza sila mutatinda ki eza sila mutaloba ki ke mura olie bino bokotela nga bokomo kotela batu misu eza sila mutatinda ki mura loba to sila mutakote ki na voix Belleville botika bongoko bozala batu na lobaka awa to yaka kosala ba analyse ya bazoba teme to yaka kosala ba analyse ya ba intelligent. Pourquoi tout le monde veut défendre sila po nazotala ke sila za innocente. Dango bino bozolu ba kesi la kutana na biso na bon marché apesi ba journaliste mbongo po ba ya ofinga sila nga kutuna na mona sila na misu na ngate na mona sila te na yebi sila te mena epelaka na musala ya sila yango wana na mona sila aza innocente yango na yaka ko défendre makambu ya sila eza te ke sila tindela biso ba mbongo afutaka biso po to yaka to finga ka batu non. Jimmy awa mwana lemba wazalaka na Belar TV afinga Ixila manka Ixil peshanga bozo se rappeler lisutu pona nini Ixila loba na émission moko ke ako jouer par Belleville TV te parce que Jimmy si nani Belleville atinda ki Jimmy a manqué mais lokola baza famille bayaka ko se réconcilier Belleville nani peshanga joua kuna pona nini bino bozo lobela mabe ya sila na ye ko comprendre bino mutu bo divisa sila na peshanga parce que bozaka kapa sila boye bolobi mabe ya peshanga pa peshanga bolobi mabe ya sila biso pe attend que babaku tolingi soupe komona sila na Belleville te biso tolingi su komona sila na Belleville te beza babengi bino na bakinga kati bo voyager tolingi komona sila na Belleville te po bino ba fanatique a Belleville bozo tinda ka batu ba finga ka sila. Parce que demer wana vandaka tongo midi pokwa na Belar kuna na bureau a Belar akenda ko sala ni yoko vodoro vanda kuna tongo midi pokwa après oyaka na TV obanda ko finga obanda ko lobela sila za muninga na ote yo za star ya wapi yo za star te sila nda za star to landi mutu nyonso alandi makambo isi émission ya sila tikali ko finga na émission te apesi opinion na ye demer akoleka na émission le kechu te po aya loba boyeke sila alekisa ki opportunité o fallait arrêter hémorragie ako arrêter hémorragie ye mutu abandaki na hémorragie po arrêter yango. Oh, laissez cette histoire. Ye mutabana ki na hémorragie wana po arrêter ngo. Tango ebimaki awa ke si Belleville apesa ba journaliste mbongo po ba finga apesa ba journaliste mbongo po ba finga ba comédien. Ezalaki sila mutatinda e bango. Sila mutatinda ka ba journaliste ba kene na bureau ya Belleville kuna pesa bango mbongo po ba yaka ba finga ba comédien za sila. Sila mutatinda ka demera kendo leksa journée mobimba kuna na bureau ya Belar après bando ya ko finga eza sila. Pourquoi kaka makambo ebimaka na kombo ya Belleville? Olo bata vie na biso zuma, il faut Belleville au revoir bureau na yo. Il faut Belleville au mitala, ozala conscient. Pourquoi seulement Belleville? Pourquoi seulement Belleville? Pourquoi seulement Belleville qui peut venir? Pourquoi c'est seulement Belleville? Ba comédien basé belé pourquoi kaka Belleville ne mutaza mabe? Pourquoi kaka Belleville o kabeli tendresse mbongo? Tala niveau ya hypocrisie. Tango kabela ki tendresse mbongo mutazala kite? Mais oké ko panza sango ke o kabela ki tendresse mbongo.
biso babaku ki tokosangisela tendresse mbongo tofuta tokoya kofuta mbongo wana trop c'est trop tolembi makambo na bino tout le temps sila bozala na basujet te bino nde boza bongo surtout yo Kovodor yo soko kotisi kombo asila na munoko no te oyokana te otalana te luka nano luko arranger vie na yo osala makambo na yo tika sila na guerre bana basi yo mobile ozoya okota po salani ozoya okota po sani oya okota na guerre bana basi yo mobile po no salani oza pede tika koloba makambo atowa po na kombo ya sila tika koloba makambo oyo yebite oza na ba preuve ke sila vandisaki ba journaliste na bon marché kuna apesaki bango mbongo oza na ba preuve oza na ba preuve te ke sila vandisaki bato kuna na bon marché apesa bango mbongo oza na ba preuve wana. Alors tika ba bêtise yo Kovodor na yeni yo na kanda nyonso tika kombo ya sila bino bosali kana bino yo nene ya demer bofinga kasila bolobela sila mabe bino bomona biso babaku kitoye tofingi belle vie bo revoir ba émission nyonso na sala na finga belle vie te en tout cas bato nyonso bazolanda émission na nga lelo bo excusez ngai parce que naza na kanda makasi ya koyoka ke Kovodor azoloba ke sila futaka biso poto finga bato biso toyaka ko analyser pourquoi bino bolingi bosala analyse sur sila biso tokoki osala analyse si belvite siko na Jérémie Chabani tango balobaki ke Jérémie Chabani basali suspension parce que andimaki ke sila aza icône aza donc idole na ye boyaki bowanganaki siko mpona mama top lisusu ebimi ke bosuspendre mama top po akendaki kojouer kuna na SB bozo yaka na lukuta ebandi ndenge nini ye demer aya ko analyser ke priska na film na like tu fond il fallait alata bo il fallait azongisa bo yoko bando sala ba analyse ya ba propre ba film asila po yo nani yo za bakuki te tolobaki déjà opération ya babakuki nyonso tolobi boyo tolingi susu komona na ba miniature na bino photo ya sila te tolingi susu komona na ba titre na bino ba kombo sila te bolobeli makambo mingi ya sila boluka ba sujet mususu boloba so bolobeli sila te botalama te na ba chaîne na biso tolobelaka sila parce que toza ba abakuk boyaka bolovelaka œuvre ya sila te bokende na SB bo s'abonner bo sala bome boyaka te pona bolobelaka mabe ya sila tout moment quand même pe aza bana bato kwani bobando lobela mabe ya sila nyonso botika bongo ko ye paza mutu il faut vendre kimia nyonso sila salaki sila zongisaki non boluka ba sujet bobanda kolobela bolobela ta makambo ya Karine Mokonzi botika mwana bato apema donc babone nyonso bo like vidéo bo partager émission na biso bo s'abonner massivement.